Francesco Bolingo Yaya, le grand combattant, il est là juste pour vous dire, pour dire la vérité, pour transmettre les messages. Hein? Il n'y a pas de Francesco. Coup de chapeau à toi. En tout cas, merci vraiment la Francis, c'est plus que Bolingo. La façon dont vous avez vraiment tu es un patriote. Oyo, les ambassades na biso, awa na France, yango aneza kuna, na meki kokota na kati. Tout ce qui a comme affiche, c'est la musique. Na kati ambassade. Affiche moko nga na moni kuna, c'est la musique. Na tuni encore une deuxième question tango na koti na ambassade. Na moni photo ya Kasavubu. Na moni photo ya Mobutu. Na moni photo ya Mzee Laurent Désiré Kabila na réception. Mais pona nini batie photo ya chef de l'État actuel. Bape sa raison. Yaki kotala nde yangoana. Yangoana na yaki kotala. Oh, moni batie ba photo mususu likolo. Bokeko bombango pona nini la réception soki muto akoti mbala moko atali soit bolinga bolongola nyonso tout comme ça bo alinya ngo kuna. Eza ba makambu bande konanga na Congo ya biso wana bande konanga. Ce n'est pas tozawana, allez nous tous se distraire ezaka ba musique. Na lobby awat. Ambassade oyo eza simananga, eza ambassade na biso ya RDC awa na France. Ce qui koti tout ce qui a comme affiche à part ba communiquer misusu, tout ce qui a comme affiche c'est la musique. Donc biso eloko nyonso tozanango comme richesse ezaka musique ango ya modèle nini? Musique ango ya modèle nini ko yembeza mabete? Musique ya modèle nini? Kaka oya chuba kota bima. C'est quoi cette histoire là? Et vous trouvez des biloko ba sponsorisaka yango wan. Des affaires. Maman c'est selon notre molicho. Chéri nanga nsoto pete yaka mama tobina balinga putu ya lelo nana yo tokosuka na metu chéri nanga nsoto pete yaka mama tobina balinga putu ya lelo nana yo tokosuka na metu. Eloko nini na loketo na yo eloko te. Eloko nini kangami liboso eloko te. Ma belle eloko nini kangami na sima eloko te. On y va lokota papier apangusa sia Zoto na ngai nzoto yo Chéri zwango sanga nyonso yo lingi Bomanga nelengi meko bomanga na mosuni te Noki molime kotelenga ne kokoma poliwe Bala yeheza bala na we bala no de baba balize boni baba boliye toge ali bala yeheza sana moge mama na salimone itodu no ela toge chance jésus aye loge leader de l'Est Bogo Mobutu Brandon Ascog Bismarck Biombo Bisnation Rodan Kuba Juste Moussanga Sérieux Aneraka. Il faut l'avoir goûté pour ne pas l'oublier. Des jolis legs et braqués na arme à feu dans un combat sans merci. Un fait divers na canapé à salon et déclencher conjoncture à sentiment. Mon agent secret te fait craquer. Tochuchi tonga na clandestinité comme les chauves-souris le
Après yo pe oya koloba na ngai otalinga penza boyo lobi na ngai ke yo pe nazomona neti basombi yo nazomona ozoloba lisusu ndenge ozali koloba te kende kopina di biso totikala tobundela ekolo après boko ya korenye ndenge bolinga korenye les instables bato modèle one. C'est comme ça que comme na niveau moko awa tozana poto. J'insiste sur une chose. Bato bacha bande ko biso ba vivaka na poto en difficulté. Eza biso ba journaliste. Oye olinyola kisabatu ke na poto muto asala ke forte tu ne mangeras pas la sueur de ton front vanika kabo mongo ezokota pamba pam. Le commissaire Kay, il faut batinda na poto mwana ya classe batinda na poto maladi batinda na poto bazwaka combien puis oyebi combien de taxes biso na mboka na biso bana bofuta ba taxe ni parking na yo fele okoyale au garé moko soki olingi ozwi 500 francs opesi yaya wana azokengela mutuka na yo c'est tout okei na yo. Mais bango bazwaka combien et ils ont combien de taxes? Mongo ngo na l'état ya awa ezanda pesi yo na loboko ya mobali ya moi c'est récupérer, c'est ça la réalité de l'Europe. Bino boko vanda kuna boye awa olie bobongisa Kongo tala oyo ezamai eloko wana bozomona iza bateau baza kuna bazo lala kuna balwa yango bavandi kuna omoni baza kuna bazo sala vie na bango moko biso tozana mai combien auto ko diko exploiter te bana Congo eza pasi kozanga Francisco Bolingo eza pasi yango Bolingo tikala kaka umela pona RDC Francisco Bolingo mais biso likolo toleka ingeta Francisco plus que Bolingo ozo sana Congo vraiment Nzambe akopesa yo akorépondre